Pourquoi Bamboma qui a dit kaka lobby je dis tantôt que Mimsa Korba Bamboma a dit na misu na biso non ba négliger dadi kutu Bamboma kaka lobby dadi tiki bana 9 atiki mwasi ana mwasi msuso ba wote ne bana mibale atiki basi mibale atiki bana 9 ami to ba maman Denise apesi 15 000 dadi akufi même pas na sida. Dadi akufina sida te sida muto umena na maladie omona ke muto akufina sida continue dadi akufina sida te dadi akufina cancer ya estomac maman Olivia ye apesi 30 000 c'est yango biso to lukaki ka place organisation nyonso ya matanga ezaki na maboko na bango alors ba mbongo ekoti ebele soki ezaki pona kolela dadi bien mbongo ezanga kité mbongo ekoti ebele voire même biso moko ba artiste to sali ba contribution ebele mais famille nde eza motema mabe. Famille za motema mabe bazwi mbongo baki ko tiango na compte bloqué. Est-ce que mbongo matanga okoki ko imaginer bazwa ngo ba tiango na compte bloqué? Tout TV. Balobi a ande musala. Bozala dessus te. Amingi te bazo sala enlever du corps. Toza awa na stade de martyr esika wapi corps amowe ezali. Na sepel na ba remarque na bino na ba remerciement en tout cas. Merci beaucoup tozo ko pasi. Toza choqué, toza na douleur parce que to perdre Oyabiso. Waza grand frère Vedadi tanga bani musala o ngana na mwana muke na va na parler na hôtel Vedadi et les lopinga pe na koti na musala ngo to joana ye même to joana sur même scène mais na histoire moko film moko to joana ye film mo ya Herman Kasongo donc c'est un vieux azaki mutuma bando so la bien netinga personnellement asola nanga bien to mona na trotté mais na moi tant muke to mona na asola bien voilà un peu ba bon souvenir na yo ba bon souvenir souvenir, s'il faut le dire, on a lobby, on a 8 ans peine belé aux années d'adité. C'est tout le monde belé, tout le monde une fois ou deux fois. Mais bien qu'il y a un homme qui est en la Velava. Donc, souvenir, il y a bien parce qu'il y a un été personnellement. Donc, voilà un peu. Ok, na ba organisation ndenge leki yo monyondeni. Bon, l'équipe c'est l'équipe parce que mutasa Koufi d'organisation et à la mabé à la malam. Moi je pense que déjà lobby va sala ki makambule lo to monde pe makamnenge salama to kene to kunda ba biso mutasa Koufi sa Koufi do ata to sali makambu ki to ko leka soki nde nini a ose kwate. Donc o salami. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Ouais, bonjour. Papa Songi na sepeli ko monde. Ouais, ngapena sepeli na mo sekito ko tali mo soko Nzambe pese merci na kolo. Oh Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout, même jusqu'au bout de souffle. Ces gens des journalistes méritent d'être adorés, même d'être acclamés. Ah, tozana papa Tongo po bazala mibale lelo to monya zaye moko o babengi penda basongi sonya mibali ya mboko yo. Do ba pesa makambo bango yeyo. Nde to lingi to ye basikoyo atonga
asala kisongi songi na makambo euti koleka donc eleki ndenge nini tolii toyebe pana po tocomprendre te ti siko. Ah oui, bon. Nandenga kotonga batonga kaka po nga na songi l'été yebi mikande bima André Kimbuta pia mikanda bakumesa nyonso bayebi ngai donc na makotonga kotonga ezaka ke tokotonga ka matanga ti mais lokolo mutakufi tozana mawa yango moni moye totonga pena lelo pena makasi ezate po maweza na mitema vie azalaki vie ya secteur nga na mwana ngoto kave donc vie pena za pena vie ya mabele na biso dadi kitambala donc nga na parmi bato na ba 18h tovandaka na coin na parlement na ba vie na biso na ngiri babenga ngo parlement tofandi wana tozomela mwe loko to kabola na ndenge pe via bandi ko bela na miso na biso donc esa biso vraiment passe donc ngiri ba biso ke na parlement kuta ba vie na so mabilama baza wana ba vie na biso na mikili ba nani oyo de pas infumu ba te belé ba yebi masolo wana donc vie aza vie ya palais. Papa songi na lingai na lo baba bon souvenir no ezanini loko ozaki na vie na yo azaki bureau quoi vie na ya kati penza bo bandai ko collaborer mamnya so banda bombele lorote nde na lingi na yeba ba bon souvenir na yo ezanini nde ozaki ko vanda na vie na yo ba conseil nini ya malonga ya bien o vie no apesa que o lelo ata vie no azate otikali nango po été ayo. Vraiment une très belle question et ça mérite une très belle réponse. Donc, souvenir ya malonga pena onga na zo pa vie wana na nenga mabete na mutema ouvert eza propriété. Azo copain, je bande sanga toujours tongo. Omoni il faut zalaka propre. Tango za propre obenda makambo, so za propreté obenda makambo te. Yango moni lelo to tikala ka boye na koma propre, ndenge zaka lipasa pe yo akomi tout justement. Donc conseil pena molonga via pesanga yangwana petit faut zalaka propre. Bonjour papa Tongo lipasa ya papa Songi. Ouais, bonjour maman, bonne santé. Santé za bien na sepeli komona. Anga pena sepeli makasi to kolela ka grand frère ndenge zalaka parce que mon mokilizo lo bebele mais batika lo baba n'importe quoi mon déjà boto za ezaba mkie to za kokola. Eto ko mikolo to ko misiko kokomela. Mbuma se komela nzesenga isa nini. Ekoya. Donc bato balia to ko moko comprendre monsieur bakoi monsieur basani a remplacer donc c'est un peu ça donc paix à son âme notre frère place exact depuis kenzamba yambi na bolingo nyoso ndenge zalaka yo mo bikaka idéologie zaka ndenge wana takata kata titata bo. OK na sepeli makasi sepeli mingi mais to mankaka te ko S à la fin au matin au kamwa to mankaka te ko pesa mombote na deux personnes des ala kaka vena biso Raymond Singa l'ambassadeur toujours docteur Gilles Ngala Mulimo na Inde et les autres aussi je vous aime sans oublier le frère Odik Malonga FM donc fait mandon des fois té ça vous oublier sous Papi les rois hein banque illimitée maman la banque qui paye Julie Kalenga la banque qui paye. Bonjour président Gab. Bonjour. Na sepeli komona a bonne santé. Ouais, santé bien malgré tous en la day mais santé za nango kimia. Donc atoye baba bon souvenir ni nyoza nango pona papa Dadi. Vraiment ba bon souvenir na ngai et pour na grand frère Dadi Kitambala. Eza musana ya malamu. Oya pesa biso, oya tikela biso et ya mi baleza ba conseil oya bana ko pesa biso à chaque fois on okuta na ba tournage. Le grand frère Zaki wana boko seka Arobeta masolo boko seka ambiance normale mais na suka abana ko zangisa te ko pesa conseil pour na biso surtout biso ba jeune otoye sima ba leki otoye na sima na bango abango ça conseil te par rapport à succès bon ba sala na oya komaki succès sila ki ezalaki nango mais malgré ba succès ezalaki nango na abana ozwa liboso na oya komaki ozwa ezalaki différent ana conseil ya bino batu bo pela sikoyo boye baka lobby succès dans le livre ba autant à page ba sauter c'est faut garder succès o bo ozwa lelo
bokanisa venir à lobby. C'est pas conseil na ye yango ngana retenant, yango ndezo pelanga na mutema. C'est ça. Bongo pour la organisation ndenge ba désordre koti pour na yo lobby. Na organisation na olinga ko lobakse le roté nanga on l'appelle le roté parce que eza biso artiste muto organiser de yote. Eza famille na yende ba organiser. So za ki biso artiste est organiser ki e na maboyete. So pe mam mabe ngana loba ki koto ba bimisi mabe koto ba sali mabe a interpréter so ni le ngosala. Ne ba sali mabe. Loko eza biso ba comédien te, eza membre ya famille, ba membre famille na ye ne ba organiser makambo yo. Ngana loba te. Je pense depuis hier, ba bande ko tala comment l'installation bandagi ti lelo. To juger yango ndenge to juger ngo wana. C'est que ça artiste te, eza membre famille, ba membre famille na ye ne ba organiser mamabo. Soni ka eza bango. Mais bakisa mina biso pour to ba artiste o to zaki bande ko na ye na niveau avec dali ba ko lele boyete. Organisation boyete. Mais le cause de famille on n'a rien à dire. Ok, merci président, merci. Mikolo do mo perdre que président ba grand. Nanga ipe na ko mo banga na loba. Po so mo bana futi biye na ya. Po na boyi na o ka sanga matanga dadi na musika. Mais nanjima giteke dadi ko kufa. Ko ya zane mutabisengo. Ya zane mutabatu. Mais na loba ka so ezali wa nzambe. Eko kisama. Et sur les appels à Batamokili, Eko kisama. Est-ce que Massami, vous êtes satisfait dans le programme de l'organisation par rapport à Combo, il y a l'organisation qui n'est pas salamé, vous êtes satisfait dans Maman Zara na France, na comment en France, na comment dans raisonnement mususu quoi. Malgré na vivre en France, mais là congolais. Bolinga kolanda biloko mususu teti na basuka. Ce qui est vrai, Dadi n'est plus. Dadi ake a ozongate. Total en décharge atike biso ya bananae. Na basinae. Basala ngo ndenge nyoso balingi ata basala ngo na niveau moko grandiose ndenge nini. Aola mukana ete. Ata pesa ika babimiseka na morgue mbala mo bakene cimetière. Ndenge moko kaka. Tout le monde est normal. Ngai pe na golo bateka za mabe na golo bateza bien sengo na ngai ke na yeko mona corps ya master na ngai ya lipasa na ngai dadi po na ngai kokate dadi awa ba kundenga la fani na poto na ngai na kokate siko lelo pe to asu na moko na bina za malade de poison météo nyama ma précaution ni ngozo zwa po le pire et ya po na présent météo ngai na za na 7 jours awa. Mais après enterrement à Dadi, on a la place à Zali, on a solo l'anaye. Ce qui peut nous attendre à moi 10 ans, on a opé ça. Mais je sais que vraiment, pour mettre dans la famille, il y a Liboso, il y a la famille, il y a théâtre. Mais ce qui nous semble le but que malade, on met à Zobé les Gosoye, à tête de 1 million, mais ce qui nous semble le but que les gens ont malade, ils ont le cas. Pour que ça nous paiera un cas. Mais pour moi, je vous dis que les gens qui papa ma météo hôtel et marotambola, bon mon n'est pas aux la musala na. Papa ça me bon souvenir nini aux ans pour na papa da. Ebele dadi donc nanga nalingi na loba mingi te po batutu bazoloba mais mokili yebi qui était dadi avec Sami Mokili. To saline ebele lelo batu bazoloba ke dadi yanga za mutu nyonso. Mais ngaye nyoso ka bien to zala ba souvenir ebele do na zana liloba kaka ya bien conseil yo ko pesa na bawe batika nyonso ba comédien to banani ba comédien batu nyonso o bazocha kisongi pona mowei ba o bazoloba mabe conseil yo ko pesa tu ba loba ta balobi mabe ata balobi malamu tali bango po dadi olomga suste mais ndenga ina zo ba batu nyonso batondi ana o bazoloba wana. Beaucoup n'a dit le lot. Mais lobby, nani on le pas ina ketala bana nae. Bino bozolo baloba. Bozolo ba n'importe quoi. Tout le monde a sima matango yo. Bon no kipe bana nae. Po tangai. Na kosa bino te na zo charge bana nae te. Et ko sala so occasion mo mona na kutana bana nae. Ah bana dadi moi di font pesi. Si ko charge te la famille nae. Mais bino ba biso ba del bana to loba loba. O kabola bana na famille o tikali o ko kipara bana na presque à 100%. Sami a occupé banana occasionnellement. Nani Biladi a occupé banana
Mais papa les qui n'est qu'à la tata moi sur batikali wana. Bon de bonne charge banane. Bino moko bolingo eza lisuute na kaleza arabo ete koyina na jalousie ekoti makasi ba poison tozo e bateza. Maman kolanda bloko ante. Poison zate jalousie zate. Mais sauf que toza ba camarades te ba collègue. Soki mi balé mi te mekutani bogomba pire. Mi susu mbote. So tali tonga na e tangu nazo kende ko pesa mbote za batu musu na pierre mbote loboko na seki eza batu musu beto yambani. Soko za mutamayelo ko comprendre que wana ye. Merci maman. OK, merci beaucoup. Merci.
La sécurité, nous vous indiquons sécurité. Merci à notre réseau. Merci de votre attention sécurité. Merci de votre protocole et votre capacité de service. Accompagné le président Thomas, porte-parole de la dynamique Pige Bissonnale. Nous avons la puissance ici pour vous développer. Merci. Confort, s'il vous plaît. Là, confort. Merci d'avoir bien son, à ta contribution au freinage.
Laissez passer, mais on va aussi. Ça fait mal.
Papa, qui ça vite au mike? oyoka histoire yango soit oyoka nanu te yango bainforma yo te ke mama makila azali gravement jusqu'à présent azotelema te nazalaki informé me nga mpe nango tolekela makambo nakufelaki mama nayaki awa nakufelaki mwana nga liboso nayaki susu awa asafa nazoya awa ezalaka mpona makambo fozwa mpe temps nga mpe nabosana mpasi oyo ya ngai nakunda bongo totala makambo wana mosusu nayokaki me bamoyen ya kosala autrement eza te mpo mama akufi mwana akufi loboko moko ezaka mpasi président nazali mutu oyo nazwaki bainformation nasali mpe baémission bato babengibengi ngai tro naprofite nde nazwi yo boye mpe meka korépondre mokili mobimba oyo bazali kozela réponse na yo président ndenge oye boye eloko nini tokoki kozela parce que oye mpona mwana na yo oyo akufi eloko eza te topesa ngai na yo topesa na nzambe kozela ngai te lokola mobikisi naza nango te so nazalaki nango nakoloba na mimi ye na poto naza nango te toye mpona matanga tokunda tokotala mosusu nsima kozela eloko moko te topesaka espoir epai ya nzambe mpo soki opesa eliki epai ya moto ozalaka dessus nga mpe nazobundaka na la vie yo mpe oyo kokotia soki totie biso nyonso ekosonga mpe ndeko yango wana. Tout ça, ce n'est pas bien. Mais tu encourages les combattants, tu sais que les combattants, la diaspora, tout. Botika art ezalaka sans frontières. Lelo art Congo ezongi simaluka babuzo banabino. Ozaki musicien kombo musicien. Toza kondima pe toko banandinga force lelo fali robeta. Botika ba bloc wana. Lelo ba Nigeria ba Ivoirien ba mati. Biso tozonga simaluka babuzo banabino. Congolais aolaka Congolais makile tangana kata France. Ce n'est pas normal. Mais balobi bolingo ezate biso na Congo yango toza ko avancer te yango to moni yango même na matanga ya papa Dadi Kitambala. Kasi yango to senga bolingo ezala. Mama nazaki choqué le na butu nazolanda na internet un Ivoirien azolo bakeno yelinga fali asomi bien pata la fali Congolais soko linga fali te que no buna na mboka na bino mais en France te aza mboka na biso nyoso alors botika buzo bana bino esalinga pasi komona un étranger aoluka mission na biso mata mais biso moko to oluka to kita to kalaming te na ba 2002 vewera ba beta ba zenit kuna ba ve en selfo oya nani ya Ivoirien a peut enlever les rideaux mais le en fait ça à niveau nini pour nini baza libre art ezaka na frontière te batika biso libre to évoluer comme il faut eza lokuma mboka nous sommes directement les ambassadeurs ya mboka to valoriser mboka na biso partout ailleurs. OK, merci beaucoup papa Lumumba bon souvenir ni ozana ngopo na aide. Collègue Dadi Kitambala zalaki muninga moko malamu. D'abord tomela na iba secret to cheka ensemble ezali pasi mingi na liwa nzamba sala asaye liwa ayibi bisoye kana kite to silaki pe posa na été eza pasi mingi komona ke oui lelo oyo ekoma soki artiste akufi ndembonge bimi ba 15000 ebandi ko bima ko buma na bango tout ça donc pas na biso zali soni tango muto azala na envie pour ça l'effort ACP là senti que oui azana kata RDC mais tozali abandonné na ko senga na mokonzi ya mboka ayambaki ba musicien awa chrétien ayambi ba soko ba weransone banana imbango tout mais pour na biso ba comédien tous abandonné or que biso mso to sala o eza musala moko vraiment na ibité est-ce que possible mona biso na kati ya ba artiste de la place chavo façon to bandi ko jouer depuis ba groupe salongo tinde to komi boy ils a fierté parce que tu to contribuer à l'éducation à nation mais ils a participé moi comme on a que oui ba pesa soka ba mbongo to kufi bino batu botika est-ce que si bokutani na papa bino ba comédien bo solo la naye botalisa ekana bino non pas encore président de la République n'a un bibisoté banda passation de pouvoir naye mais to ko sa audience j'espère que akoyamba biso to solo naye mais soki a biso to solo naye to za wana pona biso figure to lati oyo ezali figure ya cohésion dozali figure te ya kofinga na ya benjir non eza figure moko pour toute indépendance ezali d'abord lisanga
lisanga ya bato ande tozokenga indépendance union fait la force mais lelo oyo toza kobosa na indépendance toza kobosa na bato wana oyo makili esoponaki mpo na mboka yango tozali vraiment maudit parce que Lumumba asalaki mabe Mobutu asalaki mabe tout le monde mabe donc vraiment c'est malheureux mpo na mboka na biso yango tozoloba boke oui mokonzi ya mboka mpe bacongolais congolaise toyeba tosonga nsima touti mosika mpe tokomi sikoyo en tout cas tozwa chance oyo tosola na mokonzi ya mboka mpo totalisa ye makambo eza réalité na terrain. Ok, totuni papa mot de la fin mpona kopanza conseil nyopesi. Écoutez madame, juste pour un mot de la fin nangai, nous souhaitons d'abord on a présenté ma condoléance dans les plus émis la famille à Ndeko Dadji, mais c'est Dadji à son motongana ibaki personnellement bien. Je l'ai connu physiquement, on était des amis. Alors et ça passe dans mon thème, mais pour la famille, surtout il y a des artistes, bon moko bolingo. Unité, amour et zala, et pour la famille, maman a zana courage à battre la balle malam. Ok, merci beaucoup. Papa Chibala, conseil. Bon, tu es au Kabola mawana biso pour na liwa ya ndeko na biso Dadji, otuna ba bon souvenir. Ngai Dadji a dans la 2005. Naza artiste deux fois, naza chanteur guitariste, auteur compositeur de chansons politiques. A faciliter ngai tâche na Imka, na se produire na obsèque qui a assassiné à Franck Ngiki et sa femme. Mais là il a ajouté le mot pour na Fali. Nga moi la commune à Kinshasa. Fali a utimboka dans les années ce qui 80. Bokechu, o benga Bokechu premier nga na benga Bokechu dernier. Nga na moni ndenga utimboka la commune à Kinshasa, azo betaka na matanga. Banzeba matonga Swede na moni ndenga za ko évoluer na itaga wana lelo akomi na poto pour la musique soki pour la musique talinga koma la poto te comment akoyi ko pendant plus de 10 ans azo continuer ba bêtise wana soka linga osala lit azonga na mboka ya osala d'ailleurs ba combattant to yebaki ngo eza IDPS comment ya IDPS sur pouvoir ba continuer sur combattant et ko empêcher ba mission na biso ba beta hakuna non atika biloko wana Mobutu abana ko bekise na Guado à tout moment Mobutu ye ba fête Mobutu ba mariage abana Mobutu Bokecho abana ko na Guado azo ko beta azo ba mbongo pourquoi lingi baninga ba se ba évoluer te atika biloko wana merci bon esengoka kezali komona kendeke tozwa ko lakisa image ya cohésion yo mais symbole ezaka kosenga bolingo na mboka batu bayebi ete Congo yo ya Fachi lelo ezali Congo ya ba action ane oyo nakanisi le 24 bakomona cinquantenaire ya Zaiko Langa et puis eza date oyo papa wemba kufa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président de la République aujourd'hui azo komisa ngo journée de la culture congolaise et de la musique pona ko honorer ba artiste ndenge lelo to kolela ndeko na biso Dadji Kitambala kufi et ko sangisa ba artiste ya ba domaine nyonso po elongwa susu culture ya kolela kalelaka nyonso bomona mama Denise alobi bien bakosala mutuelle de santé pour kolandelaka ba musicien ba artiste tango bazo avant ba kufa ba beli ba assister bango nakanisi message to kosenga kana ba artiste en tant que ba éducateur de masse ba batikali bazala mingi ko enseigner bolingo po mboka na biso socle ya problème nyonso eza bolingo to sengi bolinga mboka ndenge biso za kolinga ngo ya mibale tolinga bakonzi na biso po soki tolingi bango te nyonso bakosala to komona oka mabe ya misatu tolinga na entre biso totika makamba otiela na ba poison po ete to sala o ezali mutu na mutu do nzamba pesa merci. Ok, merci.
merci Flore Boni. Bien papa. Tebite tous na sangwa mawa oyo komela kibino mokola lelo oyo to sala bino vraiment passé. Au père de moko ya bino ya théâtre icône ya théâtre congolaise oyo bana koma dadi. Na bitela sangwa ne komi et sala ki ono ndengini. Ah papa. Nesi sango me dadi di kambale ko salon ndeni. Donc eza passé. Sangwa dadi tango komela kingai. Non ka kionje kake moko beti na matoi na nga donc na comprendre ki te pesa nga vertige donc nandima kité parce que maladie to eba kike ya dadi ayoka ki moi bien il a fallu to banda ozela po babimise libanda mboka akeko soit traitement donc tout ça tanda kité ke e ko suki la biso boy donc c'est ça na ntembo vanda ki na dadi ba souvenir ni nozalango ou ya dadi ki tambala lelo pena soko talobi ate ne na jouera biso kotoyo et là, il a fallu tout ce qui domine à tapis falazala. Ba souvenir est belé. Ba souvenir est belé parce que na joué na dadi trop. Donc trop voire même pièce na ya souka sala ki to sala na top vision to jouer na ye moi na mobile. Donc apportant ngai est belé. Moi ba correction ezala ki tam sou bozo jouer na ye boye. Okaya moi epsi cameraman katana nous. Flore Moniko to na betango boye. Moi so betango boy nga betango boy et ça bientôt ça là elo mo ya bien donc so baté action et bo saliango au monake en tout cas pesi kitoko donc c'est ça ba souvenir eza et belé conseil ni no pesa na bandeko o bazo tam sabino comme na bino mabe ba artiste so bazo kufa eza parce que baza pressé na vie le levier dada kufa na sida kufa na boy makambe bimi bele na liwana e komi matanga na ba négliger ngo ve dada balele non nerte elo ni ko pesa na ba conseil comme bandeko ba peut-être ba lobi bilobela eza passe na mawa bino baninga bazana mawa ulebo compatir na mawa na bango bokomi ko sala ba critique bokomi ko loba n'importe quoi dadia kufina sida te mutu nyonso ayebi o ayebi dadia ayebi ke dadia kufina sida te dadia kufina opération azalaki na problème ya cancer ya estomac et côté là qui est déjà bandai ko yebate c'est côté qui alors maladie e ko mona na sima tant ba sali opération aye ko kufana c'est anesthésie dadia kufi même pas na sida dadia kufina sida te sida muto umela na maladie omona ke muto akufina sida continue dadia kufina sida te dadia kufina cancer ya estomac pona niso muto akufi koloba ekomi ebele biso tozala mawa yaka kolela na biso elongo participer na mawa na biso lela na biso et non ya kobanda kosala ba critique ya buzoba ya banini non pona koloba ke ebembene za négligé oui wana ata biso moko ba artiste to sepelité par rapport ya famille parce que organisation ezaki na maboko ya famille ezaki na maboko na biso ba artiste ezaki na maboko ya famille lobaki biso ba artiste totikela bango organisation biso to lukela bango ka place c'est ça c'est yango biso to lukaki ka place organisation nyonso ya matanga ezaki na maboko na bango alors ba mbongo ekoti ebele soki ezaki pona kolela dadi bien mbongo ezanga kité mbongo ekoti ebele voire même biso moko ba artiste to sali ba contribution ebele mais famille de eza motema mabe famille eza motema mabe bazwi mbongo baki kotiango na compte bloqué est-ce que mbongo matanga okoki ko imaginer bazwango batiango na compte bloqué ezalaka ezala te nyonso na pona nini c'est que babomaki dadi pour que balia mbongo bayebi ke mbongo ekoya bon bango bazwa mbongo batika okabwa na sima ata kutu bokabola mbongo bozela bokunda na mutu avec honneur quand même atiki pe bana atiki mwasi ko sala axe na dadi atiki bana 9 atiki mwasi ana mwasi mutu so bote ne bana mibale atiki basi mibale atiki bana 9 dadia za bana ebele mbongo wana koza même etikali eko contribuer na vie ya bana na ye etibatikali wana kolia na bango kolata na bango classe na bango tiko kola na bango peut-être mbongo wana maman na bango kozwa asali moi commerce et sali bana bien atangisa bana à faire vivre bana mais famille ezumbongo eke kotia na compte bloqué talande dadia lela mi dadia kolela mabote dadia za artiste munene akolela mabote tala podium tala décoration tala ndenge ba memi dadi mbang pourquoi ba mbomaki dadi kaka lobby jeudi tant que bimsa korba mbomé dadi na misu na biso banda ba kenda ko encore mais 17h oui biso ndeto bimi ebembe na biso bimi ya suka donc biso ndeto clôturer parce que bakanga ki déjà makutu baboya ki bakangi makutu bondeli nde yango moni ba pesa ki biso ebembe banda bakenda babwaka dadi donc suivi ezala quitté donc c'est ça merci merci tous apena je t'aime oyo asala pe musana et bien on a kata Congo je t'aime boni
Oui, Kimia Mbote na bande connaît ce Bolanda biso vraiment. On habite bozana passe vraiment sango ya mawa o frappa kibino ko perdre moko ya bino dadi kitambala o asala ramsana na habite là ozo ki sango wana ekomela ko ozo ki ngo comment. Bon, tant na zu sango wana isalenga no passe ko eza sango sengote ko eza sango mawa. Donc ibangise ngana moni natala ki plus to perdre bras ba baoba. Ba obaza ba inena biso ba baoba to perdre. Donc tout kunda pululu pas même un mois 2 mois boy tout sous il y avait dadi sous donc bangise nga vraiment donc et ça lenga passe na bouton na la été donc ça lenga passe donc passi o ça to ko ba souvenir nous allons y avait dadi lelo soko zo mona lelo bité a filmé on a commis sauver dadi za ke mengebe tabe ba souvenir nous allons y bien et que moment sur passer na vie dadi. Merci à toi. Donc, souvenir, nous avons dernièrement, nous avons fait avant Bella. Nous avons un tournage, on est comme ça, nous avons un tournage, on a été. Donc, nous avons vendre trop na vie mais au moins 2-3 tournages de Koutani pour nous faire jouer table mon a été mais ba tournage les arras de vendre souvent pe ça nga ba concert. On doit pas ba concert ba petit na ngai bolanda trop et le ingete petit bouki de malembe alors conseil ming on a mon et puis gentillesse au vers à la kinango donc et les cas qui trop donc et puis souvenir amnene na tika na lelo on a mon biso artistique biso tout vertical biso idole mon boza na ke et so ye tournage boto ba kala ba vina biso ba sida bilele so ba yibo boya ba teni penda donc bilambe belé mais veut dire faciliter biso so ye na pantalon moko noir bilamba tu rocha likolo changer ka donc souvenir amné na tika na ngona donc so na tournage na pantalon moko noir na bilambe belé donc na raisonner ka veut dire donc via profiter quoi donc bravo l'artiste à Salim Sane qui toko vraiment donc merci na bito souvenir nous allons koko ba ça par rapport na o j'étais malobi ba bon souvenir pour le président Dadi. Nga souvenir bene belé na passe motema ala vie na nga la jeune vie bena côté donc il passe ka motema pour faire famille baneke biso donc vers dans biso baneke biso ça dit que tout ce que ça la bolo pour na mokeli bali nga bali la biso mbonga msote pour la famille. On a comprendre oui tous ça vraiment na kati ya kolela Dadi Kitambala au Mobatiki biso moi na kati ya ba comédien na za tourner na président Joël Bissalou na tourner ba artiste Safari Babi au Salam Sane pe bien Babi bato pena bazo Salam Salam fo ndima bango comment président Joël Boni ouais nangolo nzambe kimi ezali to mo mina kata stade awa boyole la moko ya bino de thématique bino et ça to ba comment vous êtes na président Dadi. Ouais, na président Dadi, tous les temps vraiment té sur la main. Le colaza moninga za artiste tous ça la kamusala moko ndé ngomoni to commune siko pona kolela ndeko na biso na Dadi mais à part ça il y a pas une relation vraiment intime na Dadi de Kambala. Parce que la relation mais quand même vous aurez peut-être temps un souci yo kaye façon ça la ka façon marchara façon ça nini mais là vous qui sango té Dadi Kitambala kufi ça la qui on est président vraiment eza sango moko ya ki beta ki lokola kake mana matoyi et qui tête na motema et ça là est passé parce que là to sele mena humanisme kotala ndeko bozaki na ye boyo ka ke pe asali misala musala o ne sengeli na kati mboka na biso. Dadi Kambala il compte vraiment il y a cinéma congolais, il y a théâtre congolais vraiment et ça là passe makasi maya koleka vraiment. Ndeko Safari Boni. Anoki mezali. On habite bozana passe vraiment repère des moko ya bino artiste tutoye ba là risangane komela ke Dadi Kitambala et ça là qui on dit. Sangwana e komela nga na ba 8h. Tant on a fongoli téléphone na koti na groupe ya WhatsApp ya NTPC na moni ba message bani oh na benga Zidane na bengi Zidane alela abina nga Safari Dadi akufi oh nane ni note Dadi akufi na minute to tie na morgue na ngalema tout ça to kutana kana ndako epana ye na quitter epana nga na rejoindre bango na ngiri na kutiba tout plein donc et ça là nga pasi Dadi aza muto yo to travailler pe moi mingi na banzonzingi to travailler trop et pas ya des faits nani wazaki directement et pas ya money bi production to travailler moi ba film belé ya notamment le kola ba mwana lokoso ba meta ba yebi ba de Londres ba yebi donc to travailler mo ka mo mingi na yebi façon ya Dadi vraiment mingi ne bo vandaka na ye ese ba souvenir ni nous allons soki le lobby bena au commis film peut-être vite to jouer te soki tomi na tapis rouge azozanga témoignage ni ko zala
témoignage eza ebele ya monene parce que dadi même etoke dernièrement tozalaki ne na boma epai ya papi vilena abengisaki biso toaki ngai dadi papa koba tokende kozouer kuna babengaki biso osati ke tozalaki moto na chambre na ye dadi abisanga safari luka mwasi moko nga moko na kofutela yo mbongo epa mwasi ngabi nga se président tika biloko bi te luka mwasi nga mona mais nga na mbongo na ngai mutu na mutu ndenge to boye to na baba caché na biso yo futa so d'habite yo luka mwasi kabite na zwa mwasi te domani azaki place avandi angaki ko sekisa batu donc angaki te to ala kola donc na zo exemple kola eza lokola défunte sœur Marie Misamu Sœur Marie Misamu mingi baba yebaki ke non Sœur Marie Misamu tato aza fi moko boye mais aki sœur mo soki beaucoup tane na tournage à côté ya yo akolakso le baba banzambe donc ayebaki ndeni ya ko pêcher mutu donc za kola dadi ayingaki te mutu azala na souci po AVC ezali donc tango bozo seka o kaka bilenge tsosoki tobi na tapis rouge on sentit déjà moi bibilo wana to moi bambia swana to kobosa na ye mais le loté parce que hermo soki ozo koma film okotaka no awa fale na tia dadi donc moi image wana bazongela ka biso président Joël babi le président dadi atikibino mais balobi comme si organisation bosali et bimimo désordre na habité pour sali constat wana bon constat et salemi organisation za désordre te mais famille ça comparé une organisation et lingi bisoté bartiste to le la bartiste ndé to le la bande ko na biso ba leka bino so bozi ba bozi mbongo komi mbongo tambolité mbongo zo mona na te mo famille mo ba mo ba charge oui siko famille kande ndenge ndeko safari alobi siko famille bo taleske dadi muto kwa dadi ko le la na bandenga lela miwana tozwa exemple ya mama e waso balela ke pe kakawat tala ndenge ba décoration ezalaki tozwa exemple ya Chiko Pululu ya président Mundweri est-ce que ça ndenge mona na ya tapis rouge non oui Moutinho Soabi celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais quand même du moins mais bien sûr Nasimaliwa Mutute mais au moni ba énergie peut être perdre on a peut-être na go foutre lango pe transport na ko ya boiska mo boy na travailler di ou bien na lobby trop na melima ya malili na ko lia na sens wana c'est pas dit que ndep ba sa kamparana ba mbongo ba zute le quoi ça boy ba zumbongo tika ya tie na poche non ezaka ko tu vois non comprendre merci merci vraiment Nabino on a été posé choqué qu'on perd des morts à Bino et venez ça la passer vraiment au moni ba organisation oyo malgré tout le bagana ba vie mama asumu ndenge to finga le beau PC raison parce que là il y a Ganzara quand même tout le monde est comme malongo mais le bazon c'est pour charge de famille et le beau père donc au moni dadi diaspora kutuye na artiste comédien nyonso baba kufa kamona mwa diaspora moko aye mais lelo penza to moni penza ba diaspora ba yeme ba kuti bêtise on comprend magé oyo elekaka ba mona ngoka déjà na ba image mais o baba ye ba commis sur le terrain famille to ba mama Denise apesi 15 000 yo moko za awa tala na nenge organisation sami est-ce que eza organisation 15 000 mama Olivia ye apesi 30 000 oyo organisation oyo eza ya 30 000 mandani gouverneur Nerombungu ayaki apesi pe enveloppe toyebi enveloppe ya Nerombungu te ezalaki combien te mama Amida ayaki bozwi mbongo tout bobotie compte bloqué na banque lelo yo banque compte bloqué et font après 6 mois donc c'est que sali kaka non ba négliger dadi kutu bambome kaka lobby bambome lobby ko rebi makaka lelo donc kore bima bakaka lelo bazo kombomé kaka lelo eza sasté on a encore mais 17 donc dadi azaki négligé na bande koné ya famille donc famille ne moko négligé dadi donc non pas na artiste pour ce que ba via masumu baba ozo ka charge yo bongi bo na makamboti donc ba via masumu marqué baba aliaka na bango mais musala e monanaka pour parce que aza mutu énergie na ye ezo bima azo tambola ermo akoko tia karibira. Oui, donc viens maman Sumu ala la raté ce qui muto akufi donc il faut aluka ndenge nini événement dans le calme mais oh il qui a des ordres pensa des ordres to de ce ko baba bazumbongo baba tiena na banque